babi www.congoyasika.com ya bosala biso be émission toyokaki bolobela ki mamba foot toyokaki culture politique toyokaki mais est-ce que tozaki bien informé est-ce que bolukela ki biso information na source www.congoyasika.com c'est-à-dire que site internet a sika na makambo ya sika ya boleki biso na kala mais so l'équipe no na sika ya tuba pa ndimaka to na matos tuba ningisa ngai tuba telemisa pardon na telemi eshilo mama matos nde bomi mboka tuba pa ndimaka Congo sika na matete tuba sane to ko isangai na ko ite menazali tuba pardon telemisa ngai Congo ya sika boleki biso na kala mi matos ezaka na ngai biso babi inauguration ya Congo ya sika eza le 19 juillet. L'excellence dans la simplicité toujours. Exprimez-vous. Émission Oyo Bolingaka, Oyo toujours Bolandaka. Et Lelo, na cadre toujours émission amené exprimez-vous. Poto Makambu. Tous allez na ba sujet ebele otokolobela. Entre autres, tokolobela nengi poto lelo et baby. Poto Makambu, balobi na émission na bino poto Makambu balobi Kinumba et comme makasi na niveau Europe tant que tu ali koloba Europe et ça France té Europe et ça Belgique té balobi Europe na entièreté nango mobimba c'est-à-dire France Belgique Allemagne Angleterre bamboka nyonso toyebi balobi kindumba ekoti makasi ya koleka te donc toza kolobela ngo nyonso na kati émission na bino poto makambo. Quand moi je vois que je suis en Afrique, ils ont été casés dans Mibali Bassi na pototé, mais ils ont animé la pensée à domination. Il y a des marques, la marque déposée dans le lobby, dans le joyer, je vais imposer mon style. Mibali poto a trop na lokuta, déception l'équipe. Bisoto zande danser Mibali Paris à vrai Joe Bazali. Netinga Saint Chic Mongwanga, na vrai Joe, donc il n'a pas moi si à l'aise, la façon dont surtout jamais que tu l'artiste Moboé. Congolais ou bien qui nous l'ingayère. La terre n'est pas tolati, qui moko Mali les années awa, bah 15 degrés. Terre n'a pas ours. Donc au type pièce bétami. Pièce bétami. Ours des Pyrénées. Auquel linga mutunaki, wana ba beat na. Ah, Joanna député. Basi on surtout bazo que na Afrique donc bah se sentir que baza incapable basi batuli. C'est pas dit que non soit que en Afrique parce qu'il n'a pas ratuli non. Et ça choix na ye. Choix ya mutu ba obligé ngo te. Bofandi au lieu c'est moule, obimi mako c'est maquillage, oli moi kaf, oboyi na mbal no va na poto oboyi na ye. Pour que nous ça moins impact mo na kin. Ke ba mono ke mona poto. Parce que ba sentir que baza ba compétent que baza na ba qualité ya bien. Mibali nyonso to ba qualité tout au ba luka baza pe na poto ata na Paris abazuite na Bruxelles bazali na mapoto nyonso bazali mais tant wana moi sozo solo ki pene pe na ndako te soka moi pe lokuta no ezo mataka lokuta a osandeni ami kabi côté mususu donc yeba ke soko orombuye foyer ba tuna kin yeba ke moi si wana abeta ba année des années na mbali na ye avandani na ba kino na ba souffrance lipa fufu diata bombi balie balali mais yo oye na kipoto na yo mais yeba kenza ba confondre yo. Bon, c'est un métier na place ya ban basi bande onanga ya basi na ko juger bango te na ko condamner bango pété mutu na mutu ça dépend ya vie privée na ye ndenge ya vivaka ba o bazotika mibali na poto po bakelinga na Afrique ça dépend mobali aselema mbebele ou Yazana ndaku mbala zana 5 basi libanda parce que ça possible na Paris surtout. Tu ba histoire ba fille bele ba kabona ba type. Vous mona que ta ba kabona na liboso a changé déjà 3-4. Vous comprenez?
c'est quand elle échoue, quand on va échouer à un niveau, on va ressources dans choité. On poto peut changer mais bali trop de se mettre. Donc il y a la forme alternative monsieur Zalté. Bah bon. Il peut na vie na nga ba simo boye donc il va se sentir que espoir est souté. Donc ba tché ba valeur na bango enjeu de façon ils ont basi mususu oyo. Azana 5 bana. 5 papa. Et ça te kaka ba o ba na Paris, faut tozala na bango te. Ba o ba na Paris pe tokozala na bango. Mais ça dépend de l'opinion ya mutu na mutu. Basi ya poto bakomi koninga mibali na Afrique. Basi ya poto bakomi kotika mikili ya poto, bakomi koninga mibali na ba Maroc, pe kokende koluka mibali na Congo. Pona nini? Mibali na poto basili, to mibali ya poto basoko kabali susu te. Poto makambo indi na poto awa. Na émission la bino poto makambo avec votre humble serviteur Nolitambo Tolanda. Toujours comme ça, pourquoi? Parce que après na mboko comme il passe. Mboko batu oyo ba keluka pe na kimi kuna parce que ba mboko akili mingi pe eza ya bien pe mingi te. Vous comprenez? Mboko eza moi passi et je me rappelle na passe. Bon basi pe balingi bo est-ce que ça me basi pe comme na moi pité pe ya trop. Que mobali ya poto aoka bali susute. Mais mobali ya poto avana na poto bon avant na kin. Tanga ya faut lukado, faut lukabulo. Alinga go peka na ba image ba complexe ya poto. Alinga na ba image ka momi mo poto. Maintenant monité na sisi ba rêve nete. Après na ba momi ya revaka. Maintenant ya après suite fin. Et bon, moi, papa, et moi, câlin, moi, bisous, maman, on nini, tobeta, moi, tout, tokata, moi, terrain. Voilà, bah, papa, va comme un terrain entre bango. Binope wande on a biso ya mikili, boye ba pende nini ozala na ba mama na pale. Ya te oti boulot lembi, mais ozo lembo zo songa, sala pe boulot na ndenge longo ba na ndenge koki ko boma nzoto te, pona nyonga munele, boye ba ke na pale pona nyonga. Mi belle hermo ba kayu nzoto ezama fatigué parce que yango bazo ko épuisé na ba kini kuna mi belle bazana kolongono basala kakate déception l'équipe c'est normal parce que basi bali misu na Afrique pour vivre na lelo alobi na ono nazaka na yo lobi na ngo ka ana bana misatu yo longwe poto kolinga mobali moko boye asala foyer na ye déjà avant ça bana na ye bana bakina classe famille na ye bakola na momi na ye mais yo longwe ka poto parce que ça moi ça poto eloko te hein mais ngana expliquer ba ndona so ala kawa botiko panza mabala batu ki poto eloko te kisasa pe passe ba ndeko tolo ba vérité kisasa galère nokwa kemba amoni petit moi ele mo ba $100 mo monana mo ba kama nokwa panzana buleke petwa na mikili idéologie ekemba nzoka peta sala rien fainéante à moi si ya osakana te boulot uta ebiti mais qui femme celle ka baliko balati oyo bazo baté bazo lata pe botutu na nzoto po suka na ngoti wapi mundele pesa changer je mutu azana 5 bana avec 5 papas donc aza de moins sérieux ayebiso alobi no ngana na mwasi tokabwana ça fait 8 mois tomona na banzoto te mais tozala ndako moko ngelo bani ndeka baloba ke se ba yibi mbunda botuna te sike ke ko place kere beta boeba déjà bizela ya basi wana parce que mobali tango alamuki 5h 4h donc azana moi taminte ya ko s'occuper na moi sinaye te na kokena bana na McDo bana ngo auchi wapi toto e bana basa OK na McDo na bana mais na mama te oh comment ça ezalaka nango ezalaka belé c'est belé surtout na Paris à Salamaka ezalaka nango parce que biso basi pe to sala ngo ole ke zomba ino bobima na ye osepelisa ye yo zino mbala balabala okende na McDo ou okende na restaurant talaka ndenge na tolati ke mboko bimali ezali awa ba 15 degrés talaka na ba ours donc au chibla pièce betami ours des Pyrénées moni ya rola munga tongo na ba hiver ndeti mikolo yo donc hiver eza ko inde o sakalati o moni rola munga tongo ke ne boulot mais ozana face à méchant
na libanda muta oseka te sina ba metro na ba train tout le monde akana mais et aussi pe mbongo on a souhaité il faut misepelisa mais comme misepelisa ndizate ko nous 1200 euros ko payer forme à 1000 euros de Saint-Igali mère pa yake ke côté na parler soki pona kokaba mibali mo ebele na époque ya kala ezalaka mobali ana mo facilité ya kokaba mais sikoyo ngonga ese betami na ndenge mosusu changement ekomi hein bato bakomi moi mingi mibali mingi bakomi penser moi mingi na avenir quoi pour ba ko investir ko boule moi mingi yango no moni ndenge redi alwa ba mongo ya kayu eko moi mingi mayele. Par contre, kutu awa biso to kabato kato tchaka basi à l'est to pesa ba héros tandis que en Afrique ba basi ba pesa ba héros mibali ba pesa ba héros pardon ba pesa ba franc ba monnaie locale na bango. Aux anciens quand trahi autant au côté à bête tableau un système à Facebook pour aller ailleurs. Ben jamais neti ngai donc moi si nangaza très à l'aise nyoso ya senga nga azora 100%. Distraction à zuka Facebook. A osandeni. Fatala ka Facebook, so mutalinge na Facebook. Tellement ba draga ikala andimi. So kaza faible, yo zo solo kipenete, akondima kaka. Na likambo wana to ko senga pa ya bande ko na biso ya basi ya ko yebake na vie ya mutu. Malgré basali libre ya kolinga, mais tango déjà sur dosi engagement et pas ya mobali soit oya bengisa ki awa na poto, to yaki na poto wa, to mobali nga linga ki awa déjà na poto bozali ko fanda, quelles que soient les conditions ya makambo to zali ko kutana nango. Les locaux les bosses sengalaka faut que bongisa déjà na na oyo bozali ko vivre na ye awa netinga na mbai na ndaku na kondi mateke non nazo souffrir na kati ya ndaku nanga na fanda na ye kaka na ke suko sa aventure en Afrique c'est na monique moi été vaut mieux na kabwana ina za libre na sa la vie nanga. Non, on passe aux deux tout ça qu'on penser na avenir ko investir tu as dit qu'on pensait pe na moi si tout comme moi si pas ça qu'on penser na avenir a dit qu'on pensait pe na mobile Pour mobile peso akeli banda tam su yuche pana yo to e bandeni tam su yo mtu ana ba défaut faut ça la propre présentable pour mobile avant aba azo chona ndaku ya nango d'abord bizalité hein les aspects na yo mtu attirer y vers donc faut le garder ngo maintenir ngo au ça encore plus pour attirer encore vers lui. Ce qu'on repoussé à Kimi Baningam Soubazio, les regretté. Mais on va comprendre qu'au-delà, on a des questions, Bassi, Balingi, plus vous avez formé la liberté. Moi, leadership, moi, boye, nakati, ya couple. Bassi à poto, Balingi, forme la leadership. Supposons, vous êtes ensemble, mais Balingi, c'est la leader, quoi, nakati ya couple. Voilà. Bon, si vous avez forcément, baboye, non, balte, Balingi, c'est la leader, nakati ya couple. Ameki déjà 2, 3, 4 fois na ba type potoyebi toyebi ba histoire ba fille ba kabwana ba type ozomona ke ta ba kabwana na liboso a changé déjà 3 4 vous comprenez c'est quand elle échoue tant ba échoue à un niveau ana ya ba ressource na choité abi ba na poto pe na changer mi bali trop de simete donc il y a la forme alternative monsieur exalté ba bi bon. Ba mama ya poto balingi lisusu na bana na bango te na bato bauti Afrique. Pona nini ba escroc ba bimi na ndenge moko ya kosakana te. Obotisi mwana batu obendi doki obwakisi ye. Balobi affaire mukanda na poto eza ya koyinda bandeko na ngai. Botsaki petit pour soir doki mais ozu doki mais boule pe moi no apesi o doki yozu doki boa kisina mama boa kisina manda na bana ba responsabilité bisouté mono a intégré soi-disant française ou soi-disant anglaise ou soit suédois ou bien belge ou bien comment amutu moko boye bon ba luka intégration ba vendre dans un pays où ils sont intégrés donc faut pas là intégrer donc faut pas éviter ba délire. Et ça c'est parce qu'il y a ça qui n'a poto, mutaoti Afrique lobi akobala été c'est trop n'importe quoi. Ce qui le loboti mwana na botami aza française. Omoni mutu moko auti na Afrique a débarqué alingi mwana na yo pona yo tout d'abord ba impression na liboso oninga nyolinga mwana na vivre na mutu wana te to kolinga nano yeba mutu wana soki aza ndenge ni na olinga na ye baba popo na ye na muna bagage na ye voilà ba idéologie na ye eza nini ba propos na ye eza nini
bibliothèque etonna mais tina mwana cuisine ke no lambela biso ata soso okuta matungula kote yo talaka ki française a mwana mais bolamba te mwana osali te alinga kolafe te kaka kotya babote ebele malingi mai te mama est ce que bose rendra compte na nyonso wana so biso moto ozanga doki bandeko na so bazanga doki bazoya ye moto alakisa petro na kolamba po ya yekola yango deya na kini eza complexe parce que nga na kondima mwana nga azwa mutu na kwasi lobi abala ye soki eza libala na ye parce que bible lobi oya yo aza ya yo baparents bazosama mbwana franchement ndenge nazo répéter tout le temps je suis pas mieux placé pour napesa bango conseil pour na mutu mokili na nzoto na makila soki balingi bazwa conseil ya solo bakotaka na bible bao bayebi bible kolekanga baza moi napesa verset biblique ya te na oya opesa n'importe quoi et puis nazo ba n'importe quoi mais pour nanga personnellement bapesa tout le monde chance po bango pe babotama na poto te babotama pe na mikanda te mikanda ngo pe tozwango kaka awa de ce muninga azui moi chance que na vie tout le monde a toujours le deuxième chance ce muninga azui moi chance que moi na française ou bien za français apesi muninga mikanda talo bakabwanisa ini eza vie tant tozobima lelo bakombato baboye totonga mboka ngo asi il faut totonga ba immeuble il faut totonga na ba comportement à partir comportement yango nde tokotongela mboka c'est comportement ya mabe otonga mboka na quoi parce que zairwa mo ba ota Afrique a senté moi na yo a déclaré moi la poise à mukanda yo sali gros do mais mboka ngo etonga bande ngala moni batebele na kini ba luka basi ya poto bazo luka bango na intérêt tant mutana qui n'a luka moi c'est la poto donc a luka na intérêt et bien non petit toi la feuille son aligné to balana na obenda feuille na bando kitana ngai na bando yana nga de gauche droite vous comprenez il y a un intérêt moko donc mon aime soit again Pauline a parlé moi na zongi na temps et comme il lobby ya na pas bénéficier tana doki ya pamba bomo kali bato misusu mpe bauti Afrique mpe batangi baklasse na bango na ndenge ya elongo bani ndenge tolobaka baye na bandenge ya sérieux na ndenge ya solo me bamama ya poto mpe baboyi na bana na bango te barejeta mutu te mpo balobi amour na frontière te fo kotala d'abord bolingo na bango est ce que balingani ya solo mutu wana aza bien mpona mwana na nga soki aza mwana na nga est ce que mutu wana aza bien mpona mwana na nga po mibali mpe bakomi tellement bescro bolingo ezalaka nango na frontière te bolingo eza na frontière te soki aye aza bien alingi mwasi na ye c'est bien balingana mais soki aye nde na lokuta wana nde mabe des fois ya na ndenge asolo wana na koboya te bozalaka bato sala siko ndetika yo mama wana mwana mwasi aza française mobotaka mpe mwa mobali otikaka na kini mwana wana mobali ayo bibulu ni yo mama opesaki bana basi baze ebele ya kitoko azeyanga mona oponelo tya ezemi yo zotinela yo poasa yo atya zemi me oyo ya mwasi ya française tika mpe batya ezemi bato mpe bazwa doki po lelo toyebi baescro mpe bakomi ebele motu mosusu aya botisi mwana bato ya poto abendi doki abendani ça c'est vrai eza réalité toyebi biso nyonso mais il y a des gens aussi oyo bazoya na ndenge moko ya sérieux oyo baza vraiment na ndenge ya bien azane bien aye azana na ndenge ya bien parce que c'est pas que mutu South Africa azana droit te ya bala mutu abotami awa na Europe en réalité tout ça pareil mais et loko to ko éviter eza pourquoi quoi to ko éviter que mutu wana zana nous intégrité mutu wana za intégrité Hollande on explique mutu wana za intégrité dès qu'il y a intégrité nani olingata zana mwana ngai parce que mwana ngaza intégré ba mère oyo ekomika lelo soki ya mo bozana na doki te omo vivre na mwana azobuleka po na doki se peut tolani masolo bien bango moko ya bayaka bazala pe na ba doki te balukaka destin ya vie ya mutu et dépendant na nzambe bande on a biso ba mama biso ba pasteur ebele basi ebele bakota déjà osalela nzambe baza o batera biso na sujet wana mwana ngata sali 10 à 20 ans na poto muta ko utafiki lobby et qui a tombé amoureuse et qui a bien aza heureuse na ye pourquoi au pexé que ko bala yete au Afrique aza mukana te azoluka ka mukana mais c'est trop n'importe quoi ngana oyesa bango que non destin mutu eza maboko nzambe bateka ntaba na sakite ya nola yango de ligo lakisa ke bino ba mama
boyebi masolo ngo ndenge ezala bapere bayaka kolinga bino oyebaka teke pere so aki na bula solo to ya lokuta donc mutu bayebaka nzete tu bayeba ngo na mbuma nango sikoyo likambo oyo ekosuka wapi bana na biso babotami na poto awa bakobala lisusu bato bazobuti Afrique te poto makambo à suivre soki ezali ke mobali mutana mukanda eke mwasi siko azangi mukanda donc bafamille na biso mpe mibali bamoboyake tozala na bamomia bazanga mikanda donc se boyanoli ngai apres tokoyeba le pourkoi bato basala bon po eza na sens te biso bato mokitobi nzungu na nzungu na mofini kunango toyozoboya mwana na bale ya msunga lenga na koti na nzela ya bien po azonga yozobude peti alingi chiki te me bela français lobi avenir eloko te peti na palais bolamba te yo mama otala kaka mwana no aza française eto wana bino abomona bamisu bana badoki baosala pe rien bacloclo bele bandeko na so baclochard bazotraîner bana badoki bafrançais kutu bafoile kuba bafingaka bato bauta Afrique babledar okomprendre bafingaka bango babledar bakozai okomprendre baterme oyo bango bautilisaka boyebakeza babledar bien intégré parce que biso babledar tozoya boboya tobala bana me bana na suka nango bakendaka chiki te bafrançais baolobela biso mpo babotama nango ezaka komesana ya ndeti biso tobetaka langila danse mpo tokoli na lingala lelo tokiti na château d'eau toyei kozwa quand même baimpression ya bato mpo na makambo nyonso tolobelaki bino tout au long na émission na ya bino oyo bozolanda ya poto makambo ndenge tolobela badivers sujet na biso poto tolingani te baconflit eza na kati ya poto babasi na biso ya poto bakomolinga mibali na baafrike bamama ya poto oyo awa balingi bana na bango babotami awa na niveau Europe babala lisu bato bauti na Afrique te yango lelo mpona éveil ya conscience mpona conscientiser population communauté congolaise yango lelo dans ces soucis là toye lelo lisusu mpona tozwa baimpression ya bato awa lelo na château d'eau toyei retrouver un grand parmi le grand awa lelo na Paris mutu nyonso ayebi ono ya Alpha Ngungu château d'eau tokoleka château d'eau te sans que tomona ye donc soki lelo émission tosalaki tomonaki ete donc émission yango ozala impact te mpo tomonaki Alpha Ngungu te. Bonsoir Alpha Ngungu château d'eau. Oui, bonsoir à Noli Tambwe. Journaliste osala penda ke sagesse ekola na kati ya communauté congolaise na kati ya poto po banda na yeba go na kati ya kin na kati ya chaîne ya Molière donc ozola sapenda ke sagesse ya Salomon ezala ya yo pourtant oye na poto na kati ya mission oye na évolution monene ya kosakana te donc ozosala biso mission moko sage et intellectuel oyo esala ke lelo communauté congolaise soko toza plongé na kati ya mission wana tosali raisonnement radicaux biso nyonso tokomona penda ke évolution na épanouissement na développement il y a raisonnement la communauté congolaise et au salama. Félicitations en tout cas, continuez de la sorte et sous kaka boyete mais tout ça na passé monsieur ya Marc Oyo. Merci beaucoup Alpha Ngungu. Et lelo balobi na poto batu balingani te. Poto batu bazali ya kokabwana. S'il faut répondre peut-être moi muketo lingani neti ngana ko ça na domaine oyo ngai nazo sala. Neti to sala domaine ya coiffure. Ah biso na fief ya coiffure ya château d'eau. To sala ba salo belé ya bekolo nyoso ezala awa. Mais eloko ni tozomona côté neti ngai nazalaka fier epai ya bandeko na ngai bacongolais na domaine na biso awa baclient bayaka partout bazowutala bamboka nyonso bani tout ça mais ta bakomi na château d'eau malgré ya système ya racolage oyo bato babengaka bato mais bana mboka na biso soko bayebi ke salo wana lokola babiki kuna chez Alpha Ngungu et na salo ya biso bongo bacongolais en tout cas je vous dis la vérité na côté wana je suis très fier de ma communauté et répondra à 70% près 70% près ya kolobaka non lokola oyo salo ya biso moko bana mboka biso to sala ka suke pa ya Alpha Ngungu malgré bien sûr que oui qualité ya musale ezali kitoko na akay pe ya Alpha Ngungu ezalaka bien omoni wana ezali déjà neti point moko ngana ko sengake pour la mboka eza point moko très positif ezaneti mundele là il y a Crédit Lyonnais là il y a BNP là il y a et tout mais bakaboli yango bachango place moko te bon quand on parle ya mutema mabe c'est vrai il y a trop mutema mabe. Tout le monde a jaloux na tout le monde. C'est par rapport à quoi? Moninga zui il faut sepela baluka ba soutenir eloko wana ki liboso. Mais biso ba congolais toza bongo te moninga zui.
yo kako bozaki ni bwanda o galère o monende azoluka mais jour reçoit okobeta liso mpanzi ya komana gwati yeko tuboya ya buleni kai momuta singa pe na relaxing pe na ozwa ok na vie ba bi moninga zui sepela na o moninga zui donc na côté négatif ezanini ezosala masiko yonde tango bofani na bisika momona masolo négatif ya kotonga tongane ezali mingi na kati ya communauté ba concurrence omona kaka mutu tamususu moninga moko aleki na voiture na ye moko boye yo kaka tala wana ndenge azotambola eza kaka azofilme mpo amona kaka ke eza ye o etala mutu te yo kati mongo nazoki yango azali moyibi te omona ye momba mosusu te kotongatonga kobeta masolo ya vie privé ya bato banini so monde ya mboka étranger aocolonise yango donc ça veut dire parce que bacongolais tolingani te alors wana eza baélément oyo mpe ezolakisa ke kote mosusu kozanga ya bolingo ezali mingi bato bazoluka baintérêt na bango personnel mutu mingi bazolinga osala formule oyo entre les guillemets olobi moi d'abord donc mutu alingi kaka ya sala mpo ye mutu azala likolo koleka bamosusu alors na kote wana oyo ezali remarque oyo mpenza mingi esengai asalaka atake mutu oyo azodefendre culture ya pays nazosenga epai ya bana mboka ezali bapoint moko tozolingi kotravaille nango makasi koleka. Pourquoi makambo en tant que maman lelo bo maman ya bana tobi ke maman ba maman baza bato baza na un cœur vraiment ya ba maman quoi mutema munende tolobaka pona likamwa lelo jalousie za na niveau ya poto awa pona yo makanisi nini ozala ngo na bato bazolanda na émission poto maka. Oui, jalousie vraiment ezali ka entre biso et tozo bomala ka entre biso to tika na mutema mabeli biso po muninga soka azui elingelo bate yo pe fozwa oyebi pasi nini amonaki te po azwa ngo po lelo akoma boye alonaki po lelo abuka mais yo lingo lona te olingi ka obuka directement ezalaka te fo lona vobuka muninga soka asombi voiture yo po lingi osomba voiture muninga soka asombi elamba boye yo po lingi osomba boye mais non alonaki avant buka yo lingo ke osimba ka kisi po ozwa pe ka oyo azwi ezalaka te mote wana ya motema mabe entre biso moko ba congolais photo tika na motema mabe muninga azwi sepela po lobi yo pe nzamba ko pambolo ko zwa kaka c'est ça alors bisika wana ngai ndenge to beke zo neti ba conseiller pe pona attaque ba leader d'opinion pona communauté na biso na ko se référer moi muke na conseil yo apôtre Paul apesaki et pas ya bandeko na biso ya Corinthe na livre 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10 na 1 Corinthiens 1 10 apôtre Paul a ebisaki pa ya bandeko ya Corinthe pour me s'édifier spirituellement ba sengele ko sala unis dans le même raisonnement unis dans la même pensée et unis dans le même culte au monde biso pe communauté congolaise donc tous les pays moko est très très fort tous en bas éléments tous en bas intellectuels tous en bas tébélé tous en tous les dons possibles que ça soit dans le niveau musical niveau politique niveau nini alors et le kongai le lo alpha ngongo attaque leader d'opinion na kosenga pas ya communauté na biso bien qu'on est très fort pour venir se panir comme il faut pour se développer comme il faut tu peux appliquer verset wana pe na ba domaine so pour na pays na biso biso nous sorte sur ça l'effort ya kozala uni politiquement, il y a Rosala uni, culturellement, il y a Rosala uni, économiquement, il y a Rosala uni, dans tous les domaines possibles pour l'évolution et l'épanouissement du pays Nabiso. Tout ce qui est miroir, il y a bien. Parce qu'il y a un adage français qui dit l'union fait la force. Congo, Nabiso, Biso, mais tout en étant unis. Abilo, comme on s'habite, mais nous sommes de ça la benage, Mogaye Kende, Malam. Congo, Congolais, Tolingana, Congolais, tout ça l'effort, tout l'exemple de la communauté, oyo baza kutu mwa muke minime par rapport à biso, mais tala va payer un onen qui est au muke, tout en attendant comboté. Sur totali mwa muke, Sénégalais, Mali. Bon, biso Congo, ben pays avec plus de 80 millions d'habitants. Autre ça la richesse incommensurable, à l'occurrence de la richesse européenne. Un pays qui est considéré comme étant le premier pays le plus riche à niveau de sous-sol. Donc, pour dire que ceux qui sont unis, mboko na biso sala nini et kende liboso to kosenga belete nzamala bino biso kaka to sala la règle d'or la bible lobi Matthieu 7:12 eloko lingba sala yo te yebe ko sala moninga te eloko lingba sala yo yebe sala moninga peuple congolais journaliste yo aina idéologie sika nakolo bakaki no o azana possibilité o pesa baninga mususu chance bandeko mususu chance afungola mutema nzambe azana ndenge apambola batu na ye na banzele belé et ça dit que non le quoi la personne chance il faut que mutu soit pesa nga chance on nga nazo zela et quoi na bakoko nanga
tamsuli ya nanga moko alalaki nzala kuna ndenge alieli mpe nayebi te parce que monde ya na basurprise ebele soki oza na occasion oza na bamoyen ya kopesa moninga chance bandeko bazokeba na afrique mpo bamema baninga na poto franchement nga napesi bango merci eza bandeko na biso ya basi eza bandeko na biso ya mibali oyo azwi chance occasion opportunité nyonso tout bacomédien bamusicien bachanteur tout oyo azwi opportunité ya koyede moninga franchement nga napesi bango merci ebele. Donc c'est par rapport à ça que tout le monde mboka. Ce qu'on voit qui mutumo boya théâtre. Aye ba ikutu te qu'un jour oya poto. Tant oya poto azu $100 tine maman na ya lia pondu. Est-ce que ça m'a bé? Et ça m'a bé te bon pour nanga vraiment hein. Na pesi bino merci. O azana projet akeba en Afrique. Akata nyango te parce que poto ezoloba. Continuez projet na yo pour ozo aider nombre de personnes ozo aider oya éviter. C'est Dieu même qui juge les gens. La Bible c'est totali nga la kola mingi la Bible ça la règlement sagesse à Salomon bezala dans Jérémie chapitre 17 verset 9 alobi traître est le cœur qui peut le connaître malobi seul Dieu qui jauge le cœur seul Dieu qui scrute le cœur jusqu'au rein donc likambo ya bolingo ezali likambo ya mutuna no yemoko vis-à-vis pe ya mutu oyo ya azali ko kolinga pona nga mwana mwasi oza fleur il faut pas arroser yo ceux qui baza ko arroser au bien pour ozala toujours bien. Mais ceux qui yomope, osa ko s'arroser bien, ozala toujours bien. Pour nangai, conseil à liboso, luka mobali na yo bozala bien. Yo kila mobali na yo bovanda bien. Ko luka mibali abatu te, biyoka kolanda landa te. Luka ozala na mobali na yo, ovandisa mobali na yo. Bino pe mibali. Oza déjà na mwasi na yo, mobali mtabongisaka mwasi. La moisi na yo bongisa ye pourquoi linka de gauche à droite olingi lokuta pourquoi tika lokuta ozana moisi moko malade pesali so osi bobochi bolingani bovanda pourquoi linka à gauche à droite olingi kaka o keboye ozongi bo vandi no vanda na moisi na yo bozala bien boyoka na bien complicité l'équipe tout dialogue na couple eza important vraiment dialogue eza important. Ce qui likambo eza loba na mwasi nonga na lingi boete na lingi boete yo pe mwasi lobi na mobali no lingi boete o lingi boete bo sala ba orgueil te bo vivre bien normal bo mi batelana eza bien eza important vraiment mi bali na sengi bino fidélité tout comme basi tozo continuer quand émission na biso nde bino mo boyebi donc Francos donc ba correspondant na biso na Angleterre bozolanda biso na site www.thevoiceofcongo.net bozolanda biso boyebi ndenge nini tozosolola ya liboso na banda na vie nanga Alpha Ngungu de Château d'Eau pesi Château d'Eau tout mobimba mbote na pesi ma copine de Don Rali Osefi mbote na pesi Momo Kamel mbote na pesi Léa Chou na pio mbote na pesi ma copine nanga tout mbote pa donc na yo pe na caméraman na pesi no abusé belé. Merci beaucoup. On a salué Massa nanga Pichu Mananga validé na Massa nanga Junior Sanduku yebi place azali so yokinga basalam na madame nanga donc grand prêtre mère ou alubaka Lida Zulu Madiba donc ba bisou na mission na biso bandeko na biso poto bo hotala donc na banina na ba maître ba professeur à judo Giga Samuzu ba maître CD ba Lou Mwamba donc ba maître tout ya Paris ba Poison ba nani donc ba maître Lebo ba maître Z boza tellement ebelé ba maître Boa ba Clé Boa donc ba maître Bolege belé donc na ba ndeko tout ba Gracia Maninga ba Safnat donc ba Jennifer Sungi pire petit fait na bolingo fait na vraiment donc à suivre quoi na pesika mbote pa petit nanga Fiston Manissa kuna pas na 93 na Saint-Denis na pesika mbote mingi na bana kini nga comme nanga Jean Oukou petit Jean Oukou balobi petit Jean Oukou lati sabiso katu voitiko donc na ateka na forme na miki bino mo bobon ka ne vandili donc oyo tout
bamoni nga vraiment ngai mpe nakosepela namona bango tosolola kitoko tuto mwenga apesi mbote kaka na JC Kandolo Laguna Place babi muta mbongo wa moninga na ote a suivre mikona. Donc émission oyo bobenga biso na numéro na oyo bomoni awa pona bopesa biso ba suggestion na bino bozala ba penser moko ya bien pona bopesa na émission oyo ba famille kabwana makambeze belé bobenga biso tokoya bozala na Belgique na Angleterre partout na Suède bozali Chico de Ferre na Suède Milka Buga na pesi bino bambote tout. Donc place bali Gina Sona bozolanda biso na Suède bobenga biso. Donc voilà Chico de Ferre na Suède correspondant na biso na Suède kosangaki bobenga biso tokoya kuna tokozwa makambo nyonso ezotambola po tant toloba poto eza France Belgique partout biso tozali tokolobela toza ba congolais tokolobela pour la communauté congolaise et le trop c'est trop toni to changer. Disponible bientôt dans vos bacs. Et que tous ceux qui respirent louent l'Éternel.